doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour vous animer votre émission 5 minutes avec César Ngadi. Je vous imagine très nombreux devant vos petits écrans et ordinateurs pour suivre votre émission préférée 5 minutes avec César Ngadi, présentée par lui-même, le grand prêtre. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que Bino Moutou, Bosalaka, 5 minutes ezala, 5 minutes boyebike, ezali émission, il y a éveil patriotique et puis émission Oyo et puis ça cours éducation civique parce que un civique et l'équipe mingi na peuple congolais. Peuple congolais, il faut que kolobaka, kotikate, biso musala na biso ezali, pona koloba parce que na kelasi, bana msusu ba comprendre facilement. Ndenge ba misusu bazo comprendre facilement que kanamba sa chola, kanamba sa kenda, masolo oyo to bande ezali ya Fachi Beton et puis Fachi Beton azoki mboka na ndenge moko bien te, il faut que laisser temps. Si ko congolais belé, il faut ko explica kaye malembe parce que yangwana na chike zalaka bale kweki bazalaka bale premier bazalaka donc yangwana to lembakate pe to kolembakate 5 minutes eza na bino ti nasuka donc émission na biso ya lelo en tout cas ezali mawa mingi omoni ki dictateur air moko ezalaka mabe po na mboka mais air moko ezalaka vrai yangwana air moko tozo senga na Félix Antoine Tshisekedi air moko atiki nanu état de droit, à Tiginanu, liberté d'expression, donc à Latikaka, donc qui dictatika pendant un jour. Donc, Batumsu, ba fia, kuma penza, ba fimbu, donc, ba lela na monokambo, après, aussi, donc, nyandenga normal. Donc, R moro, donc, 1 plus 1, à commission 3, R moro, donc, c'est 2. Donc, parce que, batu belé, bazali ko comprendre, était que, Félix Antoine Tshisekedi a tiqué la batouba loba na ba télévision donc à la limite il y a kofinga écoute misusu kofinga parce que liberté d'expression est commis mais batu belé bazali ko profiter na liberté d'expression ba comme si on était libertinage président de la République aza muninga mutute président de la République ata boye bana kini botanga chik mokata bokola na limité ata bovanda ki na Belgique mais président de la République soko comme président ne di facha comme président comme institution ya mobimba donc aza masa mutute aza institution azali donc mutu normalité mais tozali ko remarquer avec mawa mingi donc vraiment batu mususu donc yangwana vraiment pour donc babo marasusu batute bakanga batsu na NRT olimwe donc ba quatre rasu batu ba mitute donc ba leva rasusu batute donc ba kotsa penza donc to koma na masolo donc neti ba pays civilisé to monaka mais lelo na kati ya émission oyo tozali ko lobela Petio Henri Magie Petio Henri Magie na ebité soka zoluka su nini ou bien zoluka zonga su lubwaku parce que tokozonga su lubwaku te parce que ya zoluka zonga lubwaku Petio Henri Magie donc azomona président de la République Masana e nazoyeb sabino ke Petio Henri Magie azalaki on a parlé ando teka donc nkuyu azoteka ndoki azoteka pimbo donc ndenga zalia akoro yaku tukotapa na mate parce que donc ndele moka kufa na overdose na ba plan wa bando teka ya fo ya kata donc yé déjà zawana donc to ba ku tuté que lu bois que bebe sakamutu donc yé lu bois que bebe samutu te donc lu bois que bebe sai mutu dimi mais donc bankuyu oya bandoko mimana bandoki wa bandoki comme mekasoko azokata ya mute bebe sai et bebe sai mutu e comment tu kiol parce que makambo na royeb sabino na kasi batu ba landa ki yango mais lelo na teni penza nango tika ngome na bi Petio yo petit major to ko tikete pas petit major donc azo comprendre était que à cause la récidiviste donc na yebite donc ye a moni be leso zo ya oh donc alingi bakangaye alingi bakangaye na kanisi azalaki mie na boloko ke libanda mais yo tongo côté boloko est-ce kana même mutabimisa kyo petit major déjà a piétiner ba mort
ya est soki penza mutu azali congolais akoki koloba makambo ote. Je sais pas si c'était pour amuser la galerie, donc ceux qui ndengeni même kutu journaliste o ayambi azala hostile na pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi. Donc azoka moi écoute bon na yebi ke mo kolem so ba jouer na bango comédie parce que tant oyambi mutu oyebi makamni no retour na ye. Donc eso sala ya bi maneti marque moko boyeke abandoko pekisa mais ezalaki ba code na bango. Mais to landika ndenga lobby donc to yebi ka za hostile mais azo ka moi mais ezaka ba jeune na bango ameya ya mbanika bato ba marque wana. Donc petit magie avant to kendina no pas donc lelo penza na ko expliquer yo penza parce que na ko eko legisa makambo boyete. Donc na kansi donc yo nkuyu wana bando teka bandoki wana bando teka ba pimbono bando meka wana donc bebisa mutu et bebisa mutu donc lelo to zongso na ta. Mais avant to kota na sujet na biso to développer ngwa lelo boyebi rendez-vous ezali samedi oyo il y a le 10 samedi le 10 décembre 2022 à partir de 12h. Donc, et bandi na 12h tina c'est boyebi rendez-vous za moko totalaki bandeko na biso à Canada basalaki yango kuna na saluer ndeko na biso ya vrai combattant oyo azala kuna fourmi rouge ndeko na biso bamo asalaki musala makasi parce que masolo tozo sala ezali marche tozo sala ezali teke po na parti politique moko po na parti kingandi ou bien po na ba combattant boye balingana na boye te ezali po na mboka na biso soutien na FARDC parce que ma solo o FARDC azo sala na est nanu esalemate banda ma solo e banda nanu esalemate niveau ba memi kanga me nanu ba mema ete na Félix Antoine Tshisekedi na epsaki bino ke guerre oyo mutako sisango Félix Antoine Tshisekedi fati bato na kasi bato nyoso siko bazo mona nde tozo kende oyo akondima makambo ezo sala na est te lobaka aza sorodiongo donc motema mabe. Donc avant to que le boyebi samedi oyo donc à partir de 12h marche munene zo salama de la place de la Bastille ti na place de la République. Donc na Bastille ti na République. Donc congolais nyoso tout na Europe oya yebi kalingi mboka na ye. Donc azala wana parce que donc ezali po na mboka na lobité que ezali po na mutu ezali po na président Félix Antoine Tshisekedi ezali donc to soutenir FARDC na biso le loso basa ndenge mutazana sima Félix Antoine Tshisekedi vouloir ou pas tout le monde est d'accord mais toujours soutenir FARDC ndenge bazali ko bunda kuna donc to tcha bango maboko le lo est revêché to yebi mukili mobimbe yebi ke donc li kopa auto zalaka nonge zalaka donc na mulili babandoko bombo bana sima M23 mais siko e bimi na poisa to yebi ke communauté internationale bazala sima donc Union européenne boye ba ikake donc pesi donc subvention pesi millions pour na armée rwandaise oyo ezoboma bato bazo pesa balara balikonda po baso masusu mandoke boma biso donc siko ezako likambo ya ko bomba na te donc européen américain bazali sima ya Rwanda ndenge bazalaka donc yangwana to sangana. Donc ça c'est pour nater ce que pogno za on a parti boy on a parti politique boy et que zoyo donc to sangana o ba combattant biso to kana ba combattant wana te biso to non donc to za liboke samedi 10 à partir il y a 12h boye na place il y a Bastille et Golungwana na place à Bastille ti na place de la République. Donc bozala wana ezali po na mutute ezali po na mboka oyo tout azali congolais alingi mboka na ye to se retrouver samedi oyo le lot ozali jeudi donc après demain tout se retrouver wana ata piyo balbi weekend piyo komata to lakisa donc patriotisme biso to lakisa patriotisme na biso tozali nango po na mboka parce que eloka toko sala po na ko aider ba militaire na biso na ko pesa bango pour parce que toko ke na affronter donc biso toko lakisa ke tozali derrière bango bolanda spot oyo salamaki po na marche oyo ekozala samedi 10 décembre oyo à partir de 12h na place de la Bastille ti na place de la République. Donc Bilomoko Bolanda oyo salamaki po na marche wana. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Yes! 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 Bokoyo Kabiso! Bokoyo Kabiso! Tshisekedi!
merci. Bote bana mboka bana kongomani basi mibali batatana bana tosangani awa pona kolakisa bino ete mboka eza na situation ya mabe. Jeunes, vieux, partout où vous êtes ici en France ou dans d'autres pays ici en Europe. Tozali ko organiser marche munene na kati ya mboka Paris oyo kobanda ekozala le 10 décembre, ça veut dire samedi oyo kolongwa uto Bastille na 12h kino na République. Venez nombreux montrer au monde que nous sommes tous unis contre l'agression rwandaise, contre l'opacité de la communauté internationale. Peuple africain, peuple du monde, le génocide de la République démocratique du Congo a atteint son summum en crime contre l'humanité. Des montagnes et des montagnes de corps sont posés les uns au-dessus des autres. Et de là ruisselle le sang, des litres et des litres de sang qui inondent bientôt tous les eaux. C'est le moment de choisir son camp. Le camp de l'humanité ou le camp de l'obscurité? Le camp de l'humanité, c'est de marcher ensemble avec la République démocratique du Congo, avec les Congolais le samedi 10 décembre 2022, de la place de la Bastille jusqu'à la place de la République. Nous marcherons pour crier haut et fort que nous sommes prêts à nous battre contre les agresseurs qui agressent la République démocratique du Congo. Ils ont été identifiés au nom du Rwanda, mais nous savons pertinemment que c'est l'Occident, l'impérialisme, le néocolonialisme, tout cela qui aujourd'hui continue de combattre la République démocratique du Congo, parce que nous sommes le scandale géologique. Parce que nous sommes le pays où il y a toutes les richesses du monde. Parce que nous sommes le pays qui nourrit le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes agressés en République démocratique du Congo. La jeunesse, nous nous battons pour vous. Mais vous devez être à nos côtés. Car c'est votre héritage qu'on est en train de saboter aujourd'hui. C'est votre héritage qu'on est en train de détruire aujourd'hui. Alors, peuple français, peuple du monde, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, venez tous ensemble le samedi 10 décembre 2022. Bastille République. La France, les Français, vous connaissez votre histoire. Aujourd'hui, les Congolais vont écrire la leur. Gouvernement, béton à béton. Peuple du monde, peuple africain, peuple congolais, amis de la République démocratique du Congo, l'heure est grave. La démocratie, le droit à la vie vous interpelle. Venez tous manifester votre mécontentement contre la balkanisation de la République démocratique du Congo, contre les amis, ceux qui soutiennent les terroristes. Nous disons non, non, non à l'agression du Congo. Venez ce samedi 10 décembre à la place de la Bastille. Marche pour la paix au Congo, de la Bastille à la place de la République. Venez, venez, venez. Soutenons la République démocratique du Congo. Congolais de tous bords, membres de toutes les associations, de tous les partis politiques, sans distinction. Tous pour le Congo. Très chers camarades, très chers compatriotes, me voici devant vous, moi, votre camarade Guigui Ngamaba. Je suis devant vous pour vous interpeller, pour faire un appel solennel à tous les combattants qui ont combattu pour le Congo et qui combattent encore aujourd'hui. L'heure est grave et nous devons saisir l'occasion pour continuer à interpeller ce qui occasionne des tueries dans notre pays. C'est pour ça, moi, votre frère, j'interpelle tous les leaders politiques de la diaspora, tous les leaders d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui sont influents dans la communauté, dans le combat, en commençant par la DIAC United, d'être présents. J'interpelle mes frères d'être là pour que nous nous battions encore comme hier pour sortir le Congo du trou. J'appelle à tous ceux qui se sont battus, tous les membres du RCK, venez nous rejoindre les 10. Mettons nos égos à côté
et battons-nous pour le Congo, car c'est la mère patrie et c'est le seul héritage que nous allons léguer à nos enfants. Je vous remercie. À nous revoir le 10 décembre à la Bastille à 12 h précises. Bandeko na ngai, papa mama mwana, bandeko, mabele na biso ezali kokende, kotala mokonzi te, kotala ndeko te, kotala voisin te, tala nde eteni ya mabele na yo kotika pona bana na yo, bundelango, tango ekoki. Congolais telema, mama, na bele libino ba mama. Soki yo telemi, papa kolanda bana bakolanda. Et l'on voit ensemble le samedi 10 décembre 2022, Totambola de Bastille jusqu'à la place de la République. Oazali n'a pas sa makolo. Problème ezate. Mukolo wana nzamba fumuki mbango akopesa o makasi po Totambola. Oazali na maladie. Mukolo wana nzamba akopesa makasi po Tambola. Po tango ekoki congolais. Totelema et longo ensemble une fois pour toutes. Tobeta mesa to bunda pe to longa. Et tumbao ezali abiso bandeko. Ezali amutu mususu te. Mopaya ko bundela biso te. Macron a kobundela biso te azoya na mboka na biso pote aya ko lalisa président Félix pote makambu et continuer na ndenge bango balingeli mokili changé. La vérité sort de l'ombre. Peuple congolais, peuple africain, tous ensemble, le samedi 10 décembre 2022 à partir de midi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Béton à béton. Congo Nabiso ezali un et indivisible. Congo ezali kaka moko. Telema congolais, debout congolais. Na bandi boyoki. Ana mongo ana wakuchumembele nyende photo kene dimena ekoka ki Patrice Emery Lumumba le Chilakanda Komila Léopoldville au malo conférence et 4 tables rondes matoto se dipanda dakisu aye no nya kumya sama lo le hende bakandavu kokunda kata vokala nemo dikila dakinde hauko kekenyela do ponjola nja wotundu Shiakanda senaka ndoko to laka Kenya kalande. Ndoto ndo sena ndoko to kenyela ngelo ka kisu. Et lokeso 62 ans après nyoika kinde. Wamboto daka heyama. Et pourtant dikila daka ona soko kakache anja utundu. Amonyo senga. Nyohembe nja samedi 10 décembre 2022 la 13h le place de la Bastille. Polo place de la République là ne la Paris dasho menyanja woto ndone ngelo kalo mumba hauko kenye la cho ponjo ndoane wato daka pumbaka nja woto ndombeyone lumumba ki apôtre de la non-violence de konanga violence teko ki tikamudambu shaka tada kindennemu koko hayo koka okone Anawaku tu membele tche. Wela ne la France. Noye samedi 10 décembre 2022 la unyawa 13h rendez-vous le place de Kabasti ta aucun de kenda polo le place de la République. Dacho protester wato dakao. Dato ako. Anewaka dakelo mumba popo weyone ambokoka. Le saki fulale nous du milaki nous Jean-Paul Kassende JPK. Le mumbiste pur dire est vrai. Je vous remercie beaucoup. Yes! 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 Bonjour Gabiso! Bonjour Gabiso! Qui s'inquiète, merci!
Binomoko Bolandi, Bomoni, représentant, il y a UDPS, Île-de-France, Azali, Wanana, ma membre, il y a UDPS, Nyoso tout, Bomoni, RCK, représenté par Ongana Ben, la Dame de Fer, Bozomona donc Azali, moi, c'est au Penza, Batou, Bakoiko Zouapé, Poste, Nakati Ambo, Kanabis. Moi, déjà, j'ai un faible, na Bassi, ya Congolais, Bazal Ramayel. Donc, Maman Nabiso Nganabenake, donc la Dame de Fer Azali parmi bana basi ou bazo bundela mboka pe ya mayele parce que batumsu mona azolo ba français lingalisé azolo ba français parce qu'avant de na France atambola libanda azo yoka misusu azolo ba donc français moko parce que umela na mboka moko boye simba kita changer mais français ya chike yoka naka français ya chike zo yoka ba mo misusu ba yoka ngoka na chike ba yoka ngo libanda te donc vraiment rendez-vous Ezali samedi le 10 après-demain la place de la Bastille Tolongo wana tokeiti na place de la République pour na soutenir ba FARDC na biso donc vraiment bolandi yango ndenge et salami donc to sengi na binonyo surtout invitation cordiale à tout le monde to zalawana to la sapenza ke to zali na amour ya FARDC na biso tokozongelango donc lobby pe émission lobby kolega tokochango tin na samedi na tongo pe tokochango donc vraiment sikoyo tokoti na sujet na biso oyo ya lelo na lobby oyo ya Petit Magie donc tête na eza sou biete na ebisi bino ke Petit ngazala ki awa awoteka ndoki awoteka nkuyu azoteka pimbo donc obi ke sozo meko zo kate zo meka donc c'est bebisa ikol repika botala kaka na ba image botala bo mona misne vimbi do azali déjà ba ki nyo so pa ba ka kuyu karatina ba kini wana donc azo une mission déjà donc zimele fouti donc Petit azo se permettre le baba n'importe quoi ya lobi ye alingaka na ye Kagame koleka président Fachi de ce que yo lingaka Kagame koleka président Fachi kende na Rwanda te yo zo sa ni na Congo kende na Rwanda yo zo lo ba kolingaka ye donc azali président Moroboye azo kumbela mboka ne malamu azo faire développer mboka ne malamu a faire développer mboka ne na ba ressources na ba mbongo zo yuta na ba minéraux na biso. Donc vraiment zali pasina ma olo ba makamande ngona donc mutu azoboma ba congolais o azoboma yo zolo boza congolais o azoboma biso yo lingiye donc ozo piétiner ba 8 millions de morts oyoke o bato bazali kokufa oza ko loba ya exemplaire bonabo yo ebité ke na ebité yo appétit na ebité soko appétit soko tanga ba livre na ebité Petit Magie ari major ebité ke donc ye Kagame pozo pouvoir aboma biarima na avion ekoya. Et puis a changé la constitution, mboka ne plus à dictateur, mboka ne coûte za 10 000 coûte bâton et les gars on a monnaie, mboka n'a pas de développement, ils a rien. Est-ce que mboka ne za monnaie, pas de développement, ils baba minéga na biso, donc pas de développement ça, donc ils a pas de problème. Donc yo kondo linga mutu lokola o azobo mabiso linga bon, waneza doa no mais kende kuna ko vanda na mboka na biso te yo neto lingi kende ko vanda na Rwanda changer nationalité, vanda kuna na Rwanda. Ozolo ba ke yaza exemplaire azobo obite ke yaza dictateur a changer ba constitution nyo surtout ti soki na ba 2032 donc azaka ko ne plus na mboka na ils na liberté net bisote yo ndeko zaki na so zaki na Rwanda makambo ozolo ba est-ce que yo vraiment okobima na télévision ke yo na journaliste wana na ba caméra ku na micro mais ba kangi bino donc yo zali ko lo baké oh donc ngana lingaka nanga na koshoko na expliquer bino ke ngai na zala na préférer na lingaka mingi kutu Kagame koleka Fachi biso pe tozana tina kuto lingela biso Fachi ta donc kende kuna na Rwanda zana yeksa bino bino mo botala même journaliste wana Paulette boyebi kaza hostile azala hostile na pouvoir a Fachi mais yimoko akamwe mais na yebi ke ilemsu donc na yebi ka bazeke ba jeune bango donc yo zo beta bonga na sa net na zo kamwa to yebi ba jeune ndenge le kaka mais na kacha masolo azali ko kamwa donc azolo ba ke soki ndenge nini est-ce que Kagame aza wana ko pesa biso pesa ba leçon Kagame ndenge aza wana ko pesa Félix Antoine Tshisekedi Fachi beto ba leçon donc il faut jamais comparer les comparables parce que Félix azali dictateur Félix azwa bokonzité qui na ndenge ya roboma batu donc vraiment nazo en tout cas na ebité penza na ebité vraiment donc Petio Henri Magie donc na ebité so Petio azolinga ba kange suka zonga susu boloko abana susu ko lela ou bien pour epesa so ndenge ni parce que libanda zokokate donc azolokate donc kanambe na bangwa longwa donc libanda zomona zokokate a préféré kutazane na boloko makala ndenge azalaki azali ne kutu bien bino moko bolanda estre on a tiel bino
déjà na makambo na lobby donc Pétio aza kiole donc ndokyo bandoko tekawa nkuyo bandoko tekawa ba pimbo bandoko teke baby sai mutu donc bino mo bolanda parce que mutu penza aza normal akokolo baboite donc restez connectés sur Clébwa original on revient tout de suite. Soutenir mon konzambo kana biso to matato kita to linga yeto il est notre président de la République to ko kondimate moto mosusu alibanda a traiter mon konzambo kana biso na propos il est à lobby. Maman Paulette, je vais te choquer. J'aime Kagame koleka Félix Tshisekedi. Voilà aux négation. Je le répète hein. Si na 2034 ala leçon ni na opesa biso. Mais Tshisekedi pas la leçon na opesa biso te. Pour na nini na linga Kagame koleka Tshisekedi. Un, il a une vision claire pour le Rwanda. C'est que Tshisekedi n'a pas pour la RDC. Deux, il a un leadership visionnaire pour son peuple. C'est que Tshisekedi n'a pas pour nous. Tshisekedi a une vision claire pour la RDC. Toi, on a boussole, tu as une place pour qu'il était. Tshisekedi a fait revivre M23, il a fait Kenda Kala. Mais le but pour faire accueillir les Obama. Pour faire chance dans 2023. Nous accueillir les Obama, les rebelles. Azon c'est le biso. On va tout combler, on va tout faire de l'autre côté. Et zone n'a beaucoup. On va tout combler, on va tout faire. Moi, je suis de la province orientale, de la Tchop. Nous avions une très grande famille. Aujourd'hui, nous avons une famille très réduite. Je suis victime directe. Si moi, je n'étais pas là physiquement, plus de 3/4 de ma famille ont péri, ont perdu la vie par cette guerre. D'autant dans le guerre dans la Kanda. Hein? Je suis révolté. Nous sommes allés devant la Cour pénale internationale. Poutine n'a pas envoyé autant de billes en Ukraine que Museveni a envoyé dans la ville de Kisangani. 6 000 billes à 6 jours. Ils ont été condamnés à nous payer 13 milliards de dollars. À l'occasion de rien, tu serais dans la moura au foot à souter comme je dis 600, et puis ils nous ont enlevés dans nos droits. Au nom de quoi? Et moi qui est de la Tchopo, tu veux me demander à moi de me payer Tshisekedi? À ça, la nomination, on sait comment la Tchopo va nominer la nomination à Sali. Donc, il y donc, Kagame a fait sa biso, leçon. Il y a lobby à Lingi Kagame, koleka biso. Donc, à Lingi Kagame, koleka Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Kagame Oyo, azo boma, donc, il y a un lobby kaza congolais, donc, vraiment, azana mou ya Congote, donc, mouto azo boma, bande kona yo lobby o lingi. Donc, ça vraiment mawa Pétio, Henri Magie, na ebite Pétio, na ebisi bino bankou ya bandoko tekawa, na donc baby saye mutu. Et puis, yako yate, parce que moi, na mundela kufa, na mama solo Oyo, abandako teka, ale, mbala moko bakenda, bapote donc bamoka, ki matula mousi azazako, ya susu, na France, parce que dossier on est zilaraye. Donc vraiment, ils allaient pas cinéma, on a monté mon coca, déclaration, donc on a coca qui dit, na habité, saut au tiki eboye, et on s'habille des faux, ngana zong ça y n'attend. Et puis, Moussou, Azali Kolobake, au président Fachi, Azali président Moro Bazali, ko respecté, naba, Ningane, ba président Moussou. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est n'importe quoi. Président Fachi, Azali, ba président en Afrique, na minute, en Afrique, même dans le monde, Bazali, ko respecté. Oh, Bazali, ko linga, école Moussou, Bazali, ko la président n'est abisso, bon, mon qui, attends, on va ça y trophée, on va ça qui, attends, yamba qui jeunesse. Je voudrais aujourd'hui saluer cette belle initiative à ma qualité de président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous savez, on fait le tour de l'Afrique, mais ce genre d'initiative, un cadre de rencontre et d'échange entre le président de la République et les jeunes sont très rares en Afrique. C'est pourquoi je vais demander à mes camarades de saisir l'opportunité et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, quand quelqu'un est bon, il faut avoir le courage de dire qu'il est bon. Quand quelqu'un fait une bonne chose, il faut avoir le courage de dire qu'il a fait une bonne chose. Quand on est jeune, on a le devoir et l'obligation morale de reconnaître ceux qui font beaucoup pour la jeunesse. C'est pourquoi je voudrais que mes camarades jeunes remercient et saluent son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez eu un grand-papa. Si vous ne voulez pas, nous on l'amène au Burkina Faso. Ce qui est sur nous, on en a besoin.
Burkinabé wana makamba lobaki. Et puis awa donc dans relaxation sous bino bomoni bino moko na relaxation bino o ba Camerounais be kolo mususu bazole la fatita nkuta zoki pouvoir bazole la ba biso ki bino bolingi te bomoni pe ba Burkinabé ba pesa ki trophée o ba lobby ke donc soki bino bolingi na bino te bo pesa biso to ke na Burkina Faso bon yo zolo ba ke président neti biso ya biso Fati Beton bazolinga ete meyo libo atala na oloba kuta bandi ki olte parce que mutu ese beba musu ese e beba na la sebino ba Camerounais ti bazali ko lela ba combattant Camerounais ba bi penza ke biso soki to zu président Fati donc to pesa bino parlement to pesa bino Sénat na biso to pesa bino ba ministre nyo surtout bo pesa biso ka Fati parce que ba on ba yebi ke président na bango kuna donc ti ako d'ailleurs ozaka président bon yo zolo ba ke président Fati bazali ko linga ete ba respectaka ete na ba collègue ne mais ça va pas non. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne Monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va porter à ce pays, on le sait. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va porter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus spécialement en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela de notre côté. Merci. Bino Moboto Landa, donc contrairement au Pétio Henri Magie Azolo, ça n'a rien à voir. Et puis Azolo Bake Kagame, Aza présent au sérieux. Ah! Donc il sérieux en bébé alors, qui sérieux en ozoeba, ou éviter moi na sérieux là, qui c'est donc Nzambe nanga albike donc a appuyé ndai Kagame lobaki ke Fatia azali ko banga ba élection. Fatia banga ba élection. Bomoni o affiche na tele binote. Fatia banga ba élection yem tozo ya bino mutu boyebi siko makambo sa te parce que bino bobondo buleka ke Fati glissement soki nini Fatia banga ba élection. Fatia après zo mo teke ba élection salama. Abike Fatia zo banga ba élection ndenge za wana ekosala makana yango te. Et que ça la donc il a appuyé Kagame à Sololaki à l'obagi donc guerre à Lukuta donc Fatia zo banga ne élection donc yo ozo appuyé makambo Kagame azo boma batu yo o appuyé makambo na ah Pétio Magie mais ko constater que to kango to ko kanga ka yote ozaka libanda parce que libanda ozo sunelo ko sala te donc ozo préférer que toi o vanda non na luboa kukuna na prison makala ke oza libanda donc en tout cas président sérieux donc il sérieux beba oh qui sérieux en penza et beba ya ko beba vraiment to marqué vraiment pause na biso ya liboso. To la Sabino mwana mboka moko azali entrepreneur munene awa na kati ya Paris na kombo ya Moïse Kama Mateta musala o azali ko sala vraiment ezali musala moko awa ba mindele bandimi na sérieux na yango to azali ko senga vraiment que il faut kende na mboka on sala mayele wana ba konzi batala ba congolais ebele bazali awa bazali na posa bazonga ba lakisa compétence na bango ba compétence na bango po na mboka donc bolanda bino moko vidéo ya ndeko na biso entrepreneur munene awa na kati ya France na kombo ya Moïse Kama Mateta. Donc restez connectés sur Kelebo Original, on revient tout de suite. En fait, awa Toloba, parlons de salon les aléawa, congrès de maires, salon de maires, finiront naza partenaire officiel na bango. Donc nga naza moto naza na kati ya domaine ya assainissement. Et assainissement hasard afungwana mingi. Na kati assainissement nous avons le nettoyage. Kati assainissement tous na tri de déchets. Kati assainissement, tous un nettoyage, tout le voirie, tout est en kati. Donc là-dedans, biso tous na monde à pointe à kati assainissement. Donc tant bailler, il faut vivre, bien vivre na bango et salon, ils ont maboko nanga. Donc pour bon na nyo sopa boleki, ba propriété nyo sezali et na maboko nanga. Et na kati, na bien assainissement est énorme. Donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre Kitoko. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, nous sommes Congolais.
Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous en intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, où ils ont tous parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tous aient bien dans le système pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un sommet pour batouana basanga confiance. Les locaux ya bango babengi compagnie à Mundelete, babengi compagnie à congolais au yazali à la hauteur. Moussala, ça fait longtemps, tous en Akatia Moussala, c'est un grand travail. Hein? Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, tous en Akatia Moussala. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel au Bayaka suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés en Balamoko. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, l'effectif est à 60. Donc tout dépend. Il y a un marché dans le moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne l'exemple moi de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc ça, voilà. Donc tu aussi là, tu as une soixantaine, où il y a normalité. Voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Donc vraiment félicitations, il n'y a rien à dire. Donc les images ont parlé d'elles-mêmes. Bomouni Moussala Mounene de Gonabiso entrepreneur Mounene en France Moïse Kama ma tête à Ozali Kosala donc Ozali Kosenga nae ame maele nae kuna na mboka et logope azali déjà na projet na yango. Donc tout zongi lisusu Petio Henri Magie, Petio Henri Magie azali nzambazo ba président Fachi aza président bazo respecté té. Ah en tout cas. Donc on y surtout azo promettre ça il a rangoté so to bandi ko tangela biloko Fachi aloba a respecta donc émission aussi la kututé. Yo mo je sais donc biloko ni nango yo tango kanambe na bino azaki ona biloko zo salma na mboka na biso est-ce que zalaki ezalaki té. Donc vraiment donc n'ayez pas écouté donc vraiment Petio Henri Magie zo ngande ba kangaye mais tokutike les sous-tante ke ba kangaye parce que yé les banda zo mona so eloka osala te parce que kota ikuna kanamba abimisa ke bato badon balo barbo po attirer attention à kanambe po alinga bango donc kanambe kuta ki para bango te kanamba zana kutu ba boule nyoso tasalaki na Fachi béton donc c'est beba zana ba méchant na yo ko sena mama kamsuso donc to landa bokumo na troisième vidéo au mususu kaka ayeko lobake o Fachi a organisé l'élection T. Donc, à ce moment a organisé l'élection T. Donc, botalaga donc elongina na Petio donc na misu na e bomoni misu bato ba noaler zalaka donc soki abaye no misu ba potiation no mone yemi nene. Donc azo na nzambe na nga Petio na ebite Petio soko Henri Magie Petio soko azo luka nini na ebite azo lo basiko OK président de la République donc Fachi Béton a gagné qui l'élection T. Donc Fayulu muta gagné qui Président Fachi ba nomaki économie. Siko so ba nomaki président Fachi na kanambe na bino. Siko dans l'affaire nenanga zayuma. Nenanga zayuma parce que biso de toza botorozo siko muta pepe de to nommer. Donc Fachi a lekeli bino maye puis ba noma était Fachi a gagné. De wane zalaki bon siko so ba nomaki pourquoi nomaki na ye Chadarité. Donc a nommé Chadarité zaki do fait na ye Azwa a nommé mais c'est le monde à la veille so elle ngo nommé mais faisait a nommé mutuna kota parti na yet donc pour ce monde attaque vraiment makamsu batu ba lobaisa na tina te a nommé donc a nommé parce que azalaki na dauphin na ye Shada azaki dauphin na ye donc atiki dauphin na ye ake ko nommé Félix Antoine Tshisekedi n'importe quoi Petio na moni yo kiol donc ba ndoki wana ba kuyu wana ba no mela ba pimbo wana ba no mele bebi sa mutu. Donc n'importe quoi. Bah non, mais bon, so ba no makisiko nan na faire on a naza yuma nana timba. Félix Antoine Tshisekedi muta timba. Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'organisera pas d'élection parce qu'il va perdre. Donc il va perdre. Quand je suis sorti de prison, j'ai fait une émission là. J'ai dit aux gens. Vous voyez quand Tshisekedi a joué Bokonzi. Tant a joué Bokonzi, pourtant il a Kabili Bokonzi. La seule eloko nga
comme militant PPD, je n'ai pas été d'accord avec Kabila. Tilelo, je ne serai jamais d'accord avec Kabila. C'est la nomination de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas supporté, je l'ai dit. Martin Fayulu a gagné les élections, je l'ai dit. Je n'ai jamais mâché les mots. Et je ne mâcherai jamais les mots. Ils ont essayé de me faire signer des papiers, me donner des... pour que je dise plus ces histoires-là. Je les redirai jusqu'à ma mort. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais gagné les élections. Maintenant, tant que Kagame est président de l'Union africaine, aye bakomiawa, bandi deal na bango yena Tshisekedi. Dans ce deal-là, Tshisekedi pourra faire asseoir Bokonzi Naye. Il croyait que le pouvoir se donnait à Kigali. Or, Kabila et Bango, les pouvoirs au Congo n'a pas besoin ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de... Ça se passe ici au Congo. Les pouvoirs émanent du peuple. Comme le veut la Constitution dans son article 5. La souveraineté appartient au peuple seul. Nous en disconvenons, comme la représentant Nabiso par les élections, ou alors nous en servir nous-mêmes par la voie du référendum. Nous sommes souverains. Nous pouvons, nous, peuple, aussi refuser ces élections, refuser ces calendriers. Ils ne vont pas nous l'imposer. Parce que leur pouvoir est dérivé, il émane de nous. C'est ce que veut l'article 5. Tout le repéré de Tshisekedi doit sortir à grande porte, honore le nom de Tshisekedi. Sinon, ce nom de Tshisekedi deviendra péjoratif dans ces pays. L'avenir nous le dira. Ceux qui va bien Tshisekedi, c'est qui va finir na Congo. Ceux qui ont béni par la grande porte. Sortir par la grande porte, c'est effacer ces histoires de Kadima ici, nous constituer une CENI consensuelle, nous mettre une cour constitutionnelle consensuelle d'organiser des élections dont il ne sera pas candidat. Oui, constitution, droit candidat pour la... Oui, là je ne parle pas de la constitution, je parle pour qu'il sorte par la grande porte. C'est-à-dire la roue, on ne vante pas deux fois. Il y a un président... Exact. Attends mon président. Attends, gratuité seulement aux gens du Maroc. Oui. Et puis constitution ozo bete la tolo constitution ozo bete la tolo ce article ni constitution na bino bosala donc na marque penza que ya Kanambe babilo comme sous ça na kata constitution ya soto si masola ba guerre donc président na biso Fachi Beton il faut changer constitution na parce que constitution on dirait bato ba ki ba no be ba whisky donc on dirait do ba sala ki ngo pona ko favoriser ba étranger ba kota donc bato baza M23 ba guerre tout ça toute émission pona na muto ngoma o soki ya M23 soka zo kombo wapi donc bato na ba witukuna ba yesu ba koti na armée en tout cas vraiment constitution zo bete la to on est constitution. Wanezali constitution vraiment. Donc ce que marqué pause publicitaire Nabiso partenariat oblige boyebi ba partenaire Nabiso Kodia Simon Kitenge appartement Wami service Sepela TV salon de coiffure Nabiso oyo yaba professionnel El Binto coiffure na Saint-Denis. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé sa appartement na gacha poto. Solution monani. Ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Membe Wami,
J'ai un but au coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai un but au coiffure. Bino Moroboto Landa, merci Naba partenaire Nabiso, de retour sur le plateau. Vous êtes en direct de Clébois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Merci Nabino Batou Bozali, Kolanda Biso, Naba Oyo Bawiti ko rejoindre Biso. Après, bande annonce, il y a partenaire Nabiso la pub. Donc vraiment, Bino Moroboto comme Mona, donc Ari Magie. Pechuana Arimaji alinga zonga boloko mais tokoti ke les sous-tante to meme na boloko parce que na libanda zomona eloko akoyi ko salate parce que azo préféré na yekutu azonga na na boloko donc nazo psabi ke Arimaji azala ki na France azo teka donc un kuyu azo teka ndoki pimbo na Bervilliers donc moi na mundela kufa likola nkuyu na ye ba lukaka eti sikoyo donc soka yawa beko donc mutu moko kutu donc azam mutu moko donc akenda kutu na ba nyongwa batu awa donc na mbila na ba nyongwa batu aza déjà réglo kutu te na mama solo et puis donc vraiment ils allaient passer lo ba donc azali mutu mo petu na Arimaji a piétiner ba mort oyo bazo kufa kuna na este. Donc et puis donc azoko lekapé na teva zali ko loba ba makamsu yo na l'air kanambe yo ko leko loba ba makamandeng wana donc bato belé bazali donc ba kaneti oyo ba Arimaji oyo donc petio Arimaji azo confondre donc liberté d'expression na liberté na yon ay moto senga fati donc moko kititi nzambe nanga o kitisi casquette oyo ya liberté d'expression ou latiki dictature ata 30 secondes. Batumsu balia ba frappe penzo yo nano kutu ba kokate parce que donc Congola komi ko sakana na président de la République donc président de la République muninga na yo donc parce que président de la République alingi batutu donc ba vivre normal bozala donc lobby comme donc mais bokomi ko déborder vraiment ezali makamoko boye donc c'est pas si na mawa na motema donc petit canal masolana to kena biso na masolo moko o ko pesa biso malam po boye ba ke ba congolais mususu bazo pesa exemple à malamu na mboka na biso atoko like ça bino donc boyebi ke na communauté na biso écrivain peu bazali belé tous allez na Jean-Louis Chimbalanga donc a comment livre ya papa Tshisekedi pe a commis livre à Sukoyo o toujours recommandé bino vraiment botang à la vérité de la vraie vérité des urnes donc ezali neti titre moro ya politique ça n'a rien à voir avec la politique na katikuna donc à retracer Congo ndenge bandaki depuis donc avant indépendance Tina Souka et puis beaucoup monde na ba photo ezali masolo mo wa sakanate et puis André Biaba au paza congolais bimisa ki pe livre na ye wana bozali ko mona donc toujours senga na bino ba congolais ba lo batanga te mais ba congolais pe batanga pe misu bazali ba livre lelo nazali ko lobela bino livre oya sika ya Ogi Banga o boye ba azali secrétaire particulier à Papa Wemba mais azali écrivain munene azali ko sala vraiment fierté na ba congolais na niveau ya écriture donc to zali ko like sabino bolandestre o yemoga zali ko présenter livre na donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Chers amis, j'ai l'immense bonheur, un grand plaisir à vous annoncer la sortie de votre roman Mauvais Voyage. C'est une histoire qui parle de nos frères migrants qui sont passés par l'Afrique, par le désert et par la mer. Cette histoire est formidable, bouleversante et poignante. J'attends vos commentaires. Cette histoire, ce roman est sur version papier, comme vous voyez. Il est aussi sur toutes les plateformes du numérique. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas, contactez-nous. On saura ce qu'on peut faire. La saison de Noël arrive. C'est la saison des cadeaux. Offrez des livres, ça fait classe à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail. Un livre, c'est différent, c'est rare, c'est chic, c'est beau. Bonne lecture et on est ensemble.
Bino moko boy to landa to préféré ki to sou sa na note wana malamu le to ki pa ba makamane ta petio kiolo ya petio ari majio do mutu a pimbo bébé sena luboa ko pe bébé sa tête mais ye pimbo nando kina na masolo bando sala ya mutu bébé sa tête talaga makamba zolo ba epe na teva zolo ba ke ngai na linga kana ngai Kagame koleka Félix Antoine Tshisekedi et puis tina kuto do c'est biso na tina penza yu kuto linga Félix Antoine Tshisekedi et le zo pesa biso ka mawa ke uzo loba makamba ndengwa na mutu azo boma biso o lelo bato bazo sala ba marche awa na Paris pona yango yo zo ko no loba penza ke oyo linga kaye. Donc avant vraiment tout suivi ça comme presque à la fin il y a émission na biso nazali sou ko rappeler bino que samedi le 10 donc après demain bozala ebele na place de la Bastille marche bandionati na place de la République donc poto like ça vraiment amour na biso donc soutien na biso total na FARDC na biso parce que makambo bazalo sala nanu et salamate banda masolo oyo banda na est donc vraiment na niebike batu barozala ebele donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo vraiment ezalaki to lobela petio il fallait toujours que na petio na temps petit Henri Magio parce que petio a comme be do kiol déjà ezalaka na ye mais alingi azonga so boloko parce que na boloko azali na ye bien na libanda zoeba makamba zo sala te donc to komi na suka émission na biso ya lelo ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant to banda ba remerciement na biso tozali ko pesa parce que tous on a 2 anniversaires ya ko souhaiter ba bon anniversaire na batu na biso penza ya kati yandaku boyebi mama o na ko souhaiter bon anniversaire liboso mama Kalanga Bikamwa mama Kalanga boyebi o ya sala po na site na biso oyo asala pone émission na biso oyo donc mama Kalanga tozali ko pesa yo bon et joyeux anniversaire nzamba Bikamwa abatela yo parce que tozali vraiment na besoin et puis ba congolais bazali na besoin na yo vraiment mingi donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire na mama na biso Kalanga grâce Kalanga Bikamwa donc toujours na même registre tout en Afrique du Sud pour na repesa bon et joyeux anniversaire na Zoé Chilumba merci et bon, merci, bon et joyeux anniversaire na yo petit frère propre. Merci na nyo surtout au sal rappé pour na 5 minutes avec César Ngadisiko yo to bandi ba dédicace na biso ba remerciement na biso ya base jamais to kotika yango to bandara toujours honorable Jean Moutala na kati à Londres honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres na Manchester donc nazali ko pesa petit nanga parler petit nanga Montikil vraiment landaka vraiment émission 5 minutes tout le temps mais na dédicace a été donc petit nanga parler vraiment donc na combo ya Guy Michaud moi ancien combattant Guy Michaud donc na yoka ki makambo to ezo ko na niveau santé na robenga yo donc Guy Michaud na Manchester merci donc na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Angleterre po na kopesa mbote na Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyo surtout bossa la rapport na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati alors je ne cesserai jamais de vous remercier na nyo surtout bossa la rapport na 5 minutes avec César Ngadi to siko na kati Espagne po na kopesa vrai chéri na ndenga mukete boyebi yango vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout bossa la rapport na 5 minutes avec César Ngadi vrai chéri Beloti Mavungu sikoyo tokei na kati ya Suède po na kopesa fidèle depuis Degokao Thérèse Kamani, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngato Kesiko. Na katia Lola, na Belgique pour na repesa Poutou de Yalola, petite sœur propre Poutou de Yalola. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngato Zonga na katia Paris pour na repesa Agnès Mababa, assemble la mingi po na papa mokonzi na biso na fachi beto Agnès Mababa continuer ba prière na o pour vraiment mokonzi na biso azala kaka malamu. Sikoyo tokei na kati ya Lyon po na kopesa caramélisé Chanel petit sœur propre caramélisé Chanel vraiment merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toksungi susu na kati ya Londres po na kopesa Félix Katumba
Félika Tumba, merci. Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngatozongi, na Katia Paris, pour nous ça. En bas de Makambo, na Katia Paris, en bas de Makambo. Merci. Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngatozongi, na Katia Groupe. Tout ticali toujours, na Katia Paris, mais la région parisienne, à 93, na Saint-Denis, pour nous ça. Madochako. Madochako, la doliprane de la presse congolaise. Madochako, petit sœur, merci. Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngatozongi. Toke sikoyo ko remercier ba administrateur et à groupe na biso à WhatsApp les amis de César Ngadi toko pesa mbote na Chai Mokenge Chai wa balenge la mon voisin Chai Mokenge Chai merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jérémy Kuna merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours à Wasiko na kata Paris pour na repesa Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes, très très propre, Fifi Filofaria. Merci Nanyo Soto, ça la rapport 5 minutes avec César Ngadi Toropesa Soussou Mbote en Akatia Paris. Na Jean-Marie Chibangu, merci Nanyo Soto, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Tokomi, Nasuka, remerciement, Nabiso Boyebika, tout ceux qui sera toujours na Dogotolo, Nabiso Jean-Paul Jamba, Dogotolo, Nabiso Jean-Paul Jamba, Kaoudi, merci. Na émission, na yo, Parlo Santé, na au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi de ces jours que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Au sein d'un c'est vrai, tout le monde a eu du ventre.